à Belaki en tout cas et ça les nini. D'abord on a qui dessus na comportement mams. OK. Au tigala kina ndeko mobali sherika. Mais si ba pandi sherika sango. Si ba baby si réputation mwana mobali ya bato. Ozala ki wapi po ya redéfendre ye. Ozala ki wapi po de mentir ngo ke nazaki empoisonné te. Olinga ki exemplaire. Moi mobala bato sherika azala salut et puis yo ya koleka na TV lo banini ke ozala ki empoisonné te. Do o mutu so libumezo vimba mingi. Et si on a des mingi, on comprend que na ko solution ni pour les bumlange quitte. Est-ce que on a solution te? Y a un moment traité belle vie hypocrite. Yo zo là dans 45, na za 38, 39. Yo ki bana mundibu, na za na congolais. Tout ça pointir mon côté, tout ça pendenge mon côté. Demain on est dans ça le makaba la TV que ba ouais là je respire. Tolelo yena sila babimaka na je respire demain on est ça fana alo makambwana. Batika ko kosela madame Belleville makam. Bon qu'on a déjà baboyi déjà. Il y a on le bano. Bakoya que non afan na ye. Bato baluka parce que la fois kokate. Bato oui on le bite bango baluka toujours guerre ezala. Ozomona po boko la mbela mibali na bango mikie. Bafuta moi ba hôtel na bango 7500 place bakenda kolala. Nani hypocrite makasi ici là parce que ba fini papa lombe muto abimisa yo. Après ko bimisa bozaki pe na moi nzoplo mo pe zaka na kati wana. Nzoplo de nzoplo. Moi ba lei mo pe ba nozana wana. Ya solo. Ba nzombo moko boy ba nozana se wana. Mo bosa nyango otinda bat ba yagola ba finga papa lo la tendance est censé abenga papa lombe yo elombe yo elembe zoba moko boy. Si elle était présente à Salani. Si les arans ne l'ont pas, bon, à qui m'a pas bon, à revendre les pas pêchant à poigne. Il peut pêcher à la bande de poigne pour les lambates. Les lots pêchant à bénin et une autre, mais reste les lambats. Aïe, au sommet, à comme au sommet, bilama à peine, mouta pêché goule là, à comme au sommet là, mais sa belle fille. Akoye la belle fille, il y a gola zé censé. Bon, il y a gola va mutuloko la, il y a gola za muto belva ko répondre la gola to belva ko kocha souci pour makambo ya gola to sala. Au tout ko sala bombanga. Eza ndenge na bango za logique. Ba ba to ki se bani na yemo maman muteke e kita. Maman muteke ndine. E bani na yemo maman muteke ya sisi vie silas. E bani na ye e kiti ti na bana ya ngo moni ya gola au tout ko sa kindoki. Biso tout ça à ma sécurité. Il faut que la ndaku na to sommer le pangu te donc il faut que ça ndaku moko ya kaita et permettre biso to vanda pour to banotongelo na biso malé mais yo faut ndaka $800 ya $1800 mko no somba le pangu. Et ma pas combien belle vasa nango. Ma pas combien. Ma pas combien. Ngo pété. Ya ono lo ba. Ye ba ngotana mutu. Ya ngona bomba bimisi ya bango. Tchana mutu na ba melomane ba ndako mingo ba tournaka. Ba appartement mingo ba tournelaka. Et puis la belle vie. Et tu wana ba régi wana, ba régi violent mwana mobali ya bato. Il fallait que prison, famille et tata na maman ne ba yata na parka kalamu. Oh. Non loba na yo. Ozomona, la belle va yo kai sonta tena au futa mbongo. Vivette mayamba ba kanisa pa ya gabi. OK. Ozomona. Makambo ba yagola ba lobaka. Yagola ozo finga belle vie ya mama na yo na TV. Ya gabi ya beta boy pa na kati rouge. Ya gabi salango. Mama solo. O manque mes amakasi. Ma finga poser le me papa bota sila. Ah bon? Ah. Oh, c'est ka bien ka. Ezomona. Yangi a finga sila makolo soso na bijou la reine a finga sila makolo soso. Demain nyenga a finga sila limukodo na bijou la reine a finga sila. Demain nyenga a finga ya gabi oza la réputation pourrie. Demain nyenga a finga Teresa Kingo Mwambemba na mama Chako. Ya muyo sana posta kana. Yango batakimbangisa bomona ya gola te. Bango porter plainte. O satana kimbangu. Meilleur prophète du monde. Yo ya gola ngo sakana ye.
Poloko ya gola sali arbembisi réputation ya Kimbangu. Voilà. Voilà, c'est ça le problème. Bango maya liboso Gabriel azala nini ya liboso Gabriel misa nani. Maya liboso Gabriel asali nini awa na cinéma à part côté kanzoto na ye. Atala, pas poussa kate. Moni belle vie. Elle va la selle contre tous. Bo sangana blo na bla mike boya. Anabela. Bla mike niti. Bango nyeso twana. Yo kosa batunda kunda kwana o konsa si lebi kenda kwana ba vandisa ko vandisa. Bango yemoko. O protéger Sherika te. Sherika, c'est le moment. Nan no sambwete lo nga SB. Et vraiment, merci beaucoup, Sherika. On a estimé un concert au PC. On a estimé. Bon, place au balingi a été. Si réellement on a besoin de faire un amour, bon, bah finir, bah amour, bah non point. Nous gagnons le puta. Mais bah on aussi la tinda, bah on peut aussi la faire au dédicace, bah on a TV. Parlons aux confirmer que si l'anime t'es hypocrite. Aussi hypocrite ma casse est assis là. Je m'excuse, Madame Belleville, elle était présente. Si la yaki. Elle était. Passage de la fois, si la combien de fois il y a Belleville. Mais Belleville a Kendaka. Elle s'est présentée. Si la yakate. Papa le m'a vendu ici combien de fois. Si la yakate. Papa m'a sous même. Ma maman a vu sa poto même. Parler indirectement, si la chose a accusé qu'il y a un problème à Bellevue. Il y a un autre lobby, hein. C'est quoi? C'est un Elisabeth qui s'est bangote. Tout à ce si, il y a cassé. S'abonner na yo et consommer information et c'est il y a biso na bino 24 heures et information et culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Fidèles téléspectateurs, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de Air Bozolanda. Émission de Monsieur Mokolelelo, Nakatia, Jemima Ibele Télévision, votre chaîne préférée, notre chaîne préférée avec moi, votre humble servante Diva Z de Black Line, dès la presse. Aujourd'hui, tu proposes Bino, tu Libino, émission Sika, Makamba Malam ou autre, mais ça n'a qu'au soit Nakatia, chaîne télévision Abisso. En tout cas, je ne suis pas seule comme d'habitude, Naza et le monde a invité, mais tu peux découvrir ensemble. En tout cas, merci beaucoup de la fidélité Nabino, merci beaucoup parce que vous aurez temps, vous pouvez savoir vraiment gonga, vous tirez la nuance au beau salaire pour Yakolanda, émission Nabino dans la chaîne Nabino, j'ai Maïbele télévision. Aujourd'hui, je suis avec Bianca, en tout cas, toko salaba analyse, toko partager, toko solanga, le baka émission nanga izabongo lisolo, izabongo lisolo vraiment, toko solaya lobby ba question izayenga iba réponse izaye et puis yepe akobakisa mai oyo aina puis oyo azana yango. Bianca Zanga, bonjour. Oui, bonjour la Diva. Bonjour na mélomane nyonso tout au Holanda biso na GI télévision et na mona suka famille du Bota Bianca Zanga. En tout cas, merci na yemoko poutine de l'écriture. Maman Asangisa et tout le coup ya bateau. Auto bengi famille du Bota, vraiment merci beaucoup Nzambalola abatela yo Nzambalola apeso sous makasi parce que ozo souta rekomela biso film ya biso ezana pasteur Didier en tout cas to consommer film na biso vraiment merci beaucoup na
Donc, on laisse Nzamba Versa, c'est un grand merci à Odette Lessa, maman la Lesline. Merci à Niki Lessa, Mifi Lessa, Motema ya Papi. Merci à Ya Richard Lessa, Ya Dodo Lessa, Ya Majos Lessa. Merci à toi Irène Kialuta, Motema Richard, Nali Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga et Patricia Branco, Agence Ezamoko, Adagio Banja, de Turquie, la Turquie, pareil, Paiwa, Rosime Ngazali, Bibi Chumussamba, Ipoupa Décoration, et le roi célèbre Christian Goma. Merci à Pichu du Fond à Mignon Noble. Merci à Mauvais Propre, Blaise Mokabi. Ma cité du fleuve dans ma bouche, on a biso Blaise Mokabi, plus petit à Batou, ya vie Danou Kimiala. Hein? Na komi na posa na mona mwana kasina memeleni en tout cas vie Danou Kimiala. Yao yango wana ya Batou ya Nino. So moni Nino, moni baba Hiro, moni ma batembele ba Naza, donc il y a vraiment Dadou Kimiala. Un grand merci à Evelyne Duchesse Tunani. Evelyne Duchesse Tunani, ma famille Tunani Mobimba, Mambote Nabino, Diva, la question à yo, ma réponse est merci à Ediot Mickey, derrière la caméra. La question est Diva. Voilà. Merci beaucoup, bien Kanzanga. Merci pour avoir accepté l'invitation à la mission. En tout cas, maintenant qui n'a sali moi analyse moko, tout le monde qui de l'autre côté Mams. Aouté Kobela, nous maki que non, les poisons et puis poison aux à côté à famille Bota. Et par après la sortie médiatique naïe, aya le bic à démentir que ça poisonté, azaki juste malade. Côté là que non, bimisi et panzani monde, pour TV ça monte, internet ça monte, mobimba que non, n'a pas tout côté n'a pas la famille Bota Chérika, c'est là qui est bon poison en tout cas. Donc oyoka que zaki poisonté à Bela qui en tout cas et ça les nini. D'abord on a zaki dessus na comportement Mams. OK. Au tikalaki na ndeko mobali Chérika. Mais si ba pandi Chérika sango. Si ba bebisi réputation mwana mobali ya bato. Ozalaki wapi po ya défendre ye. Ozalaki wapi po démentir ngo ke nazaki empoisonné te. Olingaki exemplaire. Moi mobala bato Chérika azala salut. Et puis, il y a un TV, il a empoisonné. Et pas Madame Belleville, ça se comprend, il y a un problème. Mais si vous avez place ici, Belleville, place Madame Belleville, si la yakate. Vous avez un numéro de chaussures de mon côté. Il y a 45, il y a 38, 39. Il y a qui va na Congolais. Tout ça pour dire mon côté, tout ça pour mon côté. N'a vraiment nazaki na ba regret comment la réputation est chérie. Comment si moi na mobala batalo bakate. Abimi ayeko bima abi chokaki. Abi nebi ke bolinga ngaite. Bo ça ba campagne na ba chaque fois contre nga. Mais jamais na ya. Mais non. Il y a poison d'été. Nga na tela mam abi ndaka mam sabin sanga combien de francs ndako na kendate. Mam sabeng sanga combien na yate bon le là que la mam poison comportement là si la fa changer. OK. Ozomona eza comportement ba la nzambete eza dignité. Est-ce que si la mutaloba ki ngoto batuna yeni mutu ba yaki mobondo ba yekoloba. Voilà. Si la te mutaloba ki ngo batuna ye. Pourquoi le loi démentir en? Puis ça qui bongote. Si pendant tout ce temps pas na yakité. Ya toko toko sarate au moins il va me demander batala biso baba mama ba papa ba yaya ba leki bana parler ba yaya parler je m'excuse ba yaya kozwa implice ozomona ba bilo msuto lo barabo au moins le ka bandeko na biso apoto mingi bazaba stressé au moins avant d'acheter bela rata la film acheter SB ata la film acheter be mission acheter ba nini peut-être un mususu azaki blessé quelque part maintenant ata le film na bela azu moi notion si kota mo yo SB bozo permettre ko crosser la mutu makambu ke ba tielinga poison et puis lelo ko le la TV pour démentir en OK nga nazaki empoisonné mais pas jusque là. Osomona, on les a au bébé si réputation ya mutu mobimba. Bosali réputation ya mutu mobimba. Osomona. Et ça va vraiment quitter au côté voilà. Parlons au Koloba que si la yakité azaki toujours silencieuse, on sait qu'il y a pas ayeba ki na ye que non. Pas au courant.
Oh, Asa au courant de ça. Elle est au courant. Osomona, Asa vraiment au courant. Il y a bien ma casse. Ngai, tu peux faire exemple moko boye, terre à terre kaka. Supposons que Madame Belle, écoute, na mitu des abongo, Madame Belleville a sommé l'inga le quoi amer. Tout ça bongo. Ce qu'on a coupé dans le niveau moninga makolo, tout dans amer wana so ezapit. But comme on l'a dit, amer wana. Si quoi ezaso na nani? Yaso na Madame Belleville, ngate ponga na tu, ngana kosi. Osomona, parce que Madame Belleville ne moutoza a mieux placé peut-être un monsieur a peut-être un mélomane que na loba ki ka bongo aloba ki bongo nga tika na ngopesa ye eloko wana te. Mutase ministre Madame Belleville. Osomona, parce que Madame Sila tangu andimi kizengi zoba ya mida. Aya ko loba ke sherika tcheni sila poison. Aussi le doit bika o tirer pe na sherika ngoye moko. O protéger Sherika. Sherika, c'est le moment. Nous nous sommes longa SB. Et vraiment, merci beaucoup Sherika. Longa SB, on a conseil au PC. Oh, longa SB. Ya. Bon, on place sur la ligne été. D'accord, c'est un avant de SB. À Monique, mes attentes comme au côté ina sila sakini. A retirer na, a ça dit retirada. Ya, c'est logique. Osomona abeni makoni pa boy que un jour ba manquer mais d'accord ça finit avec la SB bon le na monte de va finir Sherika tout ça la assemblaté voilà place humiliation eza na oyate ma ya on appelle ça félicitations à maman top OK félicitations à président Gesho Indange ba constater makamba ba place manquer mais za to oyate bon mutoka ma yo dit maman top ne ba manquer bango oh ba communicateur na ya sila de wa makama mama top yongo mona mama top passer l'assemblée ta bi ngana SB no jouer té OK asa l'assemblée ta ba chose vraiment en solo o manquer mais ma casse ba finga poser le mais papa bota sila ah bon oh c'est ka bien ka to mona ba manka papa masumu et pas ya gola o bazana valeur ya papa lo mette ni la valeur abana poser masumu. Merci la yate. Ayeli Madame Belleville. Akoyela Kamba. Akoyela Belleville te ya gola za essentiel. Bon ya gola ba mutu lokola ya gola za muto Belleville ko répondre ya gola to Belleville ko kocha souci pour makambo ya gola to sala. Autu ko sala bonganga. Eza ndenge na bango za logique. Ba bato akise bani na yemo mama muteke ekita. Mama muteke ndine. E bani na yemo mama muteke ya sisi vie silas. E bani na ye ekiti ti na bana ya ko moni ya gola autu ko saki ndoki. Biso to sala ma sekite. Tango lingo sala eloko mobe wana eza oza ko ridiculiser kimbangiste. OK. Ozomona, ozo ridiculiser papa na biso nani Kimbangu. On nous ça la jeune religion au ba pesa ngo respect. Ozomona, maya kamba basala ngo ma sécurité. Ozomona, maya kamba basala ngo ma sécurité. Et big ça comme malade. Tangu yo sana posta kana. Yango ba batakimbangisa bomona ya gola te. Ba ko porter plainte. O satana Kimbangu. Meilleur prophète du monde. Yo ya gola ngo sakana ye. Yagola, au bel liboma. On se manque pas de Dieu. Ozomona, tant que vous avez la main à Kamba, au baké, na uti ko main à Kamba. Au uti, babé gangoni. Gangoni na bosa. Ni au côté ba kimbangi se bakenda Kamba. Nous sommes bangatés. Boni nous sommes même sa réputation. Il y a bande de connaissances qui m'bangisent. On va porter leur plainte. En tout cas, on va bâtonner à tout petit ya gola. T'es bon poursuivre. Pour le coup, ya gola sali a bébé si réputation ya Kimbangu. Voilà.
Ok, merci beaucoup, Madame Bianca. Lelo yo to bando muna makambo ezaki trop na musique. Bakan, to bando muna wenge koto, wenge BCBC koto. Mais lelo to koma pe koto yo ba SB na famille Libota. Mais to moni sœur na biso, wa sape musala nzambe, azu initiative ya kosanisa bandeko pour que basa la théâtre na kimia botombo la culture en mboka. D'abord, na part à famille Libota boyamba ki ondeni. D'abord. Non, la part à famille Libota, biso vraiment tout ça prête. Ok. Ceux qui ont tout l'élo, attention aussi ça dans la caille. Pour Madame Belleville, à ça on a un sentiment. Madame Belleville, à ça on a un camp. Oh ils ont tout dans mon thème naïe. Ozomona, passeur de la foi ça qui appelle là. Je m'excuse, Madame Belleville, elle était présente. Si la yaki, elle était. Passeur de la foi, ben ici, la combien de fois il y a Belleville. Mais Belleville a Kendaka, à se présenter. Si la yakate, papa le m'a vendu ici, combien de fois. Si la yakate, papa m'a sous maman, maman a besoin de poto maman. Parler indirectement, si la chose a accusé qu'il y a un problème à Belleville. Il y a un autre lobby, hein. C'est quoi? C'est bien si tout à ce si là yakasi. Bon, on a déjà baboué déjà. Il y a un autre lobby. Bato pasteur de la foi kokate. Bato oui on le bite bango baluka toujours guerre ezala. Ozomona pour beaucoup la mbela mibali na bango mikie. Bafuta moi ba hôtel na bango 7500 place bakenda kolala. Vu que bango baza bata Sodome na Gomorrhe. Pardon? Baza bata Sodome na Gomorre na bango luka réconciliation te. Ozomona combien de fois pasteur de la foi bénéficie là c'est combien de fois? Ba vrai ba c'est dîner ça bango parce que baza na manquement ba banga basala nzambe te. Qui Dieu na bato benga ke Belleville est hypocrite parce que tout le monde est makambo Belleville a mis la sakazana na problème te Belleville na sila to ko benga nani vraiment. Moto a benga Madame Belleville hypocrite omoni moto o moto so libumezo vimba mingi. Et ce ya munene mingi ozo comprendre na ko luka solution ni pour libumlange kita parce que ozo solution te yango mono traiter Belleville hypocrite. Ozo mona Belleville atika arosala hypocrisie et pas nani. Keno ye azaka derrière ya bato ba finga ka donc abata mana sima kimia na ye na sima nzambe nzambe. Ya omoni bato tout o balobaka ke Belleville atinda muta finga bango tout ba uta pa Belleville. Azaki na ndako te. Azaki na ndako te, azaki na sika ovanda te. Belleville na muta pese banda tendance garantie si la somona SB ba pese tendance mon kezo ndako. Si réellement Belleville atinda bato ba finga tendance ngalo ba pemela Belleville. Obi combien Belleville ça la tendance na vie. Obi combien o Belleville ça la moura ba lekechu wana. Ba réseau violent moi na mobali ya bato. Il fallait que prison famille ne tata na maman ne ba yata na parka kalamu. Oh non loba na yo. Osomona na Belleville yo kai sonta tena ofuta mbongo. Vivette mayamba ba kanisa pa ya gabi. OK. Osomona so ka ki mutu mo abana ko sepela ko futa mbongo ko futa bango mbongo ne ba no fingile bato. Ba nge ba longwa te ya. Place on va foutre un bon aussi parce qu'on va chaque fin du mois le roi 200 ou 300 $, ou 100 $, car oh y a pas mal. Là on va place là. Ah non place on a bien que ça va gagner en prison ça. Et non que les prisons. Mais n'a bien que là finir la mutumo le son na parquet ba kanga mais ba le atanga na van boso ba gagner na parquet madame Belleville il était parti dans ta finir mututé. OK. Osomona so yo ebisanga nini ke Belleville atindaka abata mwana sima azotindika demi anyanga finga yebisanga demi anyangi afinga sila makolo soso na ebijila kana finga sila makolo soso. Demi anyanga afinga sila libukolo na ebijila kana finga sila. Demi anyanga finga ya gabi oza na réputation pourri. Demi anyanga finga Teresa Kingo Mwambemba na mama Shako. Mana suzi bantu na sama bele molimo no yepe mana kimia. Demain on a une gasser le macabre la TV que bah ouais là je respire. Tout le long y a si là bah là je respire. Demain on a une gasser à l'eau macabroana. Bon batika ko c'est la madame Belleville macam.
Osomona. Madame Belleville a côté de demeure T. Beaucoup plus va sortir médiatique à demeure. Je m'excuse dans Madame Belleville. Et ça a sous invitation il y a Madame Belleville va se présenter à demeure Niangi. Bah qui peut-être dans ma tonton, ma bimina ba on ba qui. Osomona déjà demeure Niangi a vain na kiti a fini mutu. Non, ce qui sera tout la loba na sida ba ko compter ba nini ba compte à rendre ba on mi balé. Non Madame Belleville tinda muta fingele mutu. Si réellement Madame Belleville na futa amour ambo ba finga ba amour ba longa point. Nous gars le kuta. Mais ba on si la tinda ba on peut si la ko dédicacer ba on na TV. Parlons aux confirmer que si la ndimi taza hypocrite. Aussi hypocrite ma case ya si là. Nani hypocrite à ma casse ici là parce que bah fini papa l'homme muto abimisa yo après ko bimisa bozaki pe na moi nzoplo mo pe za na kati wana nzoplo de nzoplo mo ba lai mo pe ba noza na wana ya solo ba nzombo moko bo ba noza na se wana mo bosa nyango otinda ba ya gola ba finga papa lo ko la tendance est censé abenga papa l'homme yo elombe yo elembe zoba moko bo mais si elle était présente à Salani. Voilà, merci beaucoup Bianca. Lelo tomoni ils ont ça la buzz ndako ya sila babi ils ont soit nos familles bota. Fa Belleville bien laquelle la patrona mais la patrona muto abata meleko na mayeli. Même si par là. Moni Belleville. Belleville a celle contre tous. Bosangana blo na bla mike boya anabela bla mike neti bango nyeso twana yo kosa batunda kunda kwana o konsesa silembi kenda kwana bavandisa ko vandisa posta nda kwana pa ba photo na bilamba oui nous connaissons ça toi allez prends les objets directs. Allô mais oui bon ben allez prends les biloko dis-moi. Il faut que la ndaku na to somelo pangu te donc il faut que ndaku moko ya kaita et permettre biso to vanda poto banotongelo na biso male mais yo futa ndaka $800 ya $1800 mko no somelo pangu et ba pangu quand Belleville za na pangu combien ma pangu combien ngo pété ya wana loba yeba ngo tana mutu ya wana bomba bimisi ya bango tana mutu na ba melomane ba ndaku mingo ba tournaka ba appartement mingo ba tournelaka et puis ba Belleville Belleville aza mwana mukongo biso ba kongo to ya kotala ka vina biso na ba TVT. OK biso so pesi na gauche droite yeba te ozomona so pesi na droite gauche yeba te biso to abongo na Belleville ndenga aza bongo akoki koya kola ki sa vie privée na TVT sila muta matalana okondi te ke yaya banda kala wana bano de fablo ka peshanga osomona sila ya kola ki sa na TV oui abano de fablo ba peshanga. Lelo monte si la ko so comme so mo la bana ayo la biso ensemble veste o elati o le ya lati la mo melambe lati ye bisanga o so mo déjà peshanga o ça déjà ba matala na malade hein et on azaka nene azaka tai kitoko ndeni ya tika to vanda yo na lobanoko to zwa kaka nini o to tala kaka banda pourtant bazaka ensemble na peshanga osomona ka sila ina tebe ola tselamba te sois sérieux ibanoza la yete ibanoza banoza bilamba peshanga ti peshanga komo kama komo suma bilamba komo la tandenge moko sila zaka ni logo te bonga kimapa bonga ayako vendre pas peshanga poani il pas peshanga na bandani poani pour le lambati lelo peshanga bena na nzoto bonga sila ne lamba ayo sombe akomo somba bilama à peine muta pesi goule là akomo yebo sombe la mais ça belle fille ce belle fille a fongo ça est va traiter belle fille bo la taté elle a tara bien té elle a tara salité ya moi ça la tara propre tala yena arrivé ya fête à son évolution on dit waouh merci Seigneur belle na longoli pour la belle fille rien ba mona ki tora belle fille na polo. Ça c'est quand on tourne on peut tourner là moi ça qui toko avant de na polo
on dirait Moutou, bonjour, comment vous allez? Bon. Est-ce que si la photo, tout le monde ça va me balayer quand tu es belle vie, c'est notre amour. Ah, tu as bien. Ma fille a dit que la famille bota to finga tete na encadrage. Makambo ba yagola ba lobaka. Yagola zo finga belle vie ya maman na yo na TV. Ya gabe ya beta boy pa na kati rouge. Ya gabe salamo. Ozo mona Teresa loba ba bêtise na TV. Yo zo mona na famille bota vanda lobi ba insanité na TV. Yebisanga oso mona mutu na famille bota vandi alo ba insanité na TV personne il y a d'abord besoin de génération parce que il y a voilà c'est ça le problème bango ba ya liboso Gabriel asala nini ya liboso Gabriel nsa nani ba ya liboso Gabriel asali nini awa na cinéma à part côté kanzoto na ye atala bo poussa kate. Oh, vous poussez à biso to ya kolobate. À part que ça ba matala la ndenga teka nzotone. Gabriel asali ni na mboko. Mais Bellevue a sima a imposé. Asali pe mokine famille bota pe ba tosa ke ba banga kai. Masa mta féliciter bravo Bellevue. Bravo. Bango mikono ba icône ba sali ni. Nous ba ko ba anniversaire à Bellevue muta oti dans le néant. Muta féliciter c'est Belinda Kandi. Parce que abunu azobuna na ba koko na ye ba Gabriel ba sila ba koko ne ba Teresa parce que ba koko et pas na ye mais no Teresa ko ba ke na Bellevue ba génération on a ndokito ni mo no Sabrina à la génération na Bellevue on a traité Bellevue au boa génération mon ko Teresa yo kingwe lemi makasi na Bellevue kingwe za ka lokwa ya yo boy. Oh, il y a des races qui sont belles. Qui sont moins belles? Qui sont moins belles. Moi, si tu as tout le corps belle, tu as Thérèse. Ça les lieux mingi. Manda ya bata mama chako motema mama chako pe mala kimia. Okota kana mibali ya batu. Abeba na suzi batu poani. Tala bo silama. Bo luka place bo silama. Yagabi silama. Pekisa mwana yo. Tant que Gaëtan Zoya, est-ce que Bima, Gaëtan a fait l'émission? Vous avez fini sa porte boli à Batou. Bata Sony, maman na moana. Voilà, merci beaucoup Bianca, comme la mission na suka émission ya mokolo ya lelo. Merci beaucoup parce que au disposa qui t'en a yo répondre na ba question oyo to poser to comme na suka émission na biso ceux qui osana quelque chose yo bakisa au recours bakisa pour que to clôture. Ba lo kona loba vraiment et lo kona loba ba tout ba retenir bo. Madame Bellevue a sa valeur. OK. Madame Bellevue a un respect à art. OK. Madame Bellevue a aussi la fierté à la comédie à Mboka na biso. Maman Denise, il faut que la place mo ba ko tia Madame Bellevue. Madame Bellevue a ko le ka inapercité. Ozomona. Il faut que la place mo na gouvernement ba tia Madame Bellevue. Azo mérité de ka ba maman Judith. Ozomona. Azo mérité le corps maman Judith, maman ministre nani, maman la biso, premier ministre Mboka na biso. Bato ba valeur gouvernement biso faut batala ba place na bango. Batala raté ba place oyo bano ba bimena ba papa bato. Bano ba okise ba parents na bango soni papa kufa na sama bela otuna. Moi nga bandaka boulevard na âge. Moi banane bien capé aussi ça m'a comme quitté. Oyebi chance ba gâteau bivin ba ke na poto hein. Chance. Ba pepe ndo ba kufa, ba grand calé ba kenda. Po sokité yaya ne komani ba ngi ba tombola ba papa wana po bango ba kipaka kaliki ba kipaka place té. Alors bo si la ma pas belle vie. Ce qu'on se fait une émission, merci. Ce qu'on se fait dans votre fibali soulala. Merci beaucoup dans mon vieux propre. D'abord, merci beaucoup na Mamie Tadina de Belgique, na où est mon toté. Et merci beaucoup na
la grande H Maman Sakina, merci beaucoup na la maman chérie, merci beaucoup na ya Sylvine Jolie, merci na Maman José Lussadissou, Maman Claudine Bokatola, merci beaucoup na Maman Ewine, Maman Niba Super, Maman Ningo Yamputu, Maman Ewine, Maman Gina Mabia la bola moleki tellement. Et merci beaucoup na Pierrette, merci beaucoup na Nano Lungengo, et merci beaucoup na mauvais propre Tito da Costa, et merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga. Merci beaucoup à Jana Banaka, Motema Rodik Bangala en Italie. Un grand merci aussi à Jenny Lema Aquarium et qui est là à Congo du Fabel. Merci à Sarah Lema. Merci à Exode Mikeba qui est derrière la caméra. Voilà, merci beaucoup, merci à vous aussi, très chers téléspectateurs. Merci pour l'applaudissement qui tend du début jusqu'à la fin de notre émission d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour continuer toujours pour la chaîne de télévision, pour continuer pour s'abonner. Il y a des choses à s'abonner, à s'abonner, à liker, à commenter parce que il y a déjà des habitudes au salaka yango déjà dans la cabine mingi bon continuer kolanda biso makambo boya malamu boko zongo toujours na Gemma Ibele télévision. Merci parce que merci na bayo bolinga kangai bolinga Diva Z dès la presse. Merci à mon vieux Thomas Makika, merci à Vital Kams, merci à mon boss Igor Vilou, les pétroliers jamais na Bossana. Merci na Binonionso, merci na Baï Kenyonso Ketia Kalimenda Persil Mandiango, merci à Christevi Luntadi la Diama Noire, merci à Ama Boussil. En tout cas boza tellement nombreux sopé na Boakiote Balasima Nakobo Koyo. Merci à Montréal Exo c'est pour moi image qui toko boy. C'est grâce à lui, les grands réalisateurs. En tout cas, vous appétez, vous continuez toujours qu'on a d'habitude. À la prochaine. Bye. Voilà, bye. Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima